Pona nini motema mabe boye? Pona nini motema mabe boye? Pona nini motema mabe boye? Tiko bino bolingai nini? Batika ndenge wana centre ya golf ezala nango na basalite ezala nango soki ndenge nini? Pona nini motema mabe boye? Pona nini motema mabe boye? Pona nini? Donc batika na bango ndenge wana centre ya golf ezala nango salite ezala nango soki ndenge nini soki ndenge nini soki ndenge nini? Pona nini motema mabe boye? Peut-être kotala yango juma makambo nozoloba boko etala na YouTube kotala bacommentaire boko comprendre ke mutu mwindu aza kaka se mutu mwindu yango na bamindele basimbelaki biso fimbo mutu mwindu aza kaka mutu mwindu alingi développement te mpona nini motema mabe boye taka nisi botalaki documentaire wana na otala kosala so nano otala yango te en tout cas tala yango eza na YouTube wana eza video ya suka na otokotisa mingi oyo bamonaka balandanga nasalaka baémission nazwaki vraiment moi peut-être une semaine mobima nakosala badirect te ezalaki juste mpona kose concentrer mpona kocréer moi mini documentaire wana esilaki yango bomoni sikoyo nazongi na tie wana ezalaki esalaki kaka journée esalaki kaka peut-être 5 à 6 jours nakoloba peut-être 5 jours bolimisa nga nazotala awa na cellulaire yango na makambo tokodéveloppe awa parce que mpona nini motema mabe boye mpona nini motema mabe boye bolimisa nga nazotala awa yango makambo tokodéveloppe awa parce que mutu mwindu aza kaka mutu mwindu moto aza moto te moto ayi moto te ok mpona nini motema mabe boye nayebi ke eza déjà retard nazokosala yango na cadre ya neti kaka nazokoenregistre mais oyo akokota direct kuna en tout cas ozwa chance ya kotala yango atali kaka mpo kala mingi te soki esili awa tokotisa yango na YouTube mpona nini motema mabe boye tina niveau oyo motema mabe mutu mwindu alingi na ye développement te soki nayebi ke mingi bosili kaka soki bazoloba baverité obeti libaku osiliki mpo oza na motema na yo likundu ya mabe na kati bomonaki awa nauti kosala documentaire moko nasali awa by the way documentaire wana nyonso bomoni na kati wana peut-être 90% peut-être kote moso bomona baimage eza soki ndenge nini 90% nango esalami na cellulaire donc moto aza kuna na golf na pesi mwa bainstruction papa maingi boyebi papa maingi ndenge kaka tosolaki na créaki mwa réalisation moko boye ndenge nalingelaki ezalela akeye asali yango bomoni produire oyo eproduire wana presque 90% ya nyonso bomoni kuna na kati eza na cellulaire esalami na cellulaire mingi bozalaka eza entre parenthèse lelo oyo bato ebele esika bozali bolingi kosala eloko te eskize nini ke yo oza kuna ozosala mpo oza na bamatos biso oyo tosalaka eloko awa te parce que moyen eza te bamatos eza te ozomona tozobosanaka toza na 2019 technologie échange eza so makambo ya bakamera ya minene te ese échange kaka na telefone na yo oyo kosala pena makambo video wana lere ekoti lelo nakoloba awa eza deja na plus de 2000 vues mais nyonso na kati kuna esalami na cellulaire na mutu moko mpe aza mpe professionnel te mais mpona nini eloko ezomema yango eza lisolo eza na kati donc eza mwa entre parenthèse moko na bino bato baka soki osala eloko bien te toza na bamatos te toza na beza bamicro professionnel bakamera eza te toza na boye tosa nyonso na baeskize wana ya lokuta
mpona nini bato balingi na bango kosala te eza na filme moko ezalaka na YouTube awa eza na internet filme wana budget nango eza peut-être pas même plus de $200 budget ya filme wana batourna yango na iPhone filme wana lereke na bafestival ya film esali plus de 2 millions de dollars plus de 2 millions mais filme wana basala yango na cellulaire mikolo ekoya tokosola makambo wana na mikamwa moke koencourage bandeko oyo bakanisaka mpona kopresente to kosala eloko fo ozala kaka na bakamera ya minene boye tusa non eza motufu esala oyeba eloko ozosala na moke oyo oza nango reproduire sikoyo eloko tozoloba awa mpona nini motema mabe boye ntina nivo oyo motu mwindo alingi developement te bomoni centre ya golf bokoyoka motema pasi soki botali bacommentaire ya bato mosusu eza na bayoutube wana na bamessage mosusu na zwi ya bato bazotinda awa okomona bana kobi mutu mwindu aza nekaka mutu mwindu bino misuku bolingaki nini donc batika ndenge wana paroisse wana ya golf elobi nango mama wana na interview mama wana alobi paroisse oyo ntango papa azalaki te lebe mise papa libanda paroisse wana komangi nkele donc mutu mwindu alingi na ye développement te ozomona bamisusu kuna zuwa papa polo akomi na mbongo mingi bamisusu kuna matériel ozolakisa matériel banini tout ça mutu mwindu alingi développement te donc batika ndenge wana place paroisse ezalaki bakoyamba meme bapaya na 2000 soki 2018 soki 2016 soki 2000 combien donc na bapaya boyambi bakonzi ya leta mais bozosambela na zelo encore kuna mabela rouge ezalaka na zelo likolo ya zelo basurveillant balata bachaussette na bango ya pembe soki akomi na ndako fa sokola yango so bien mpo mabela rouge tout ça salite wana totikala na salite wana mpo na nini motu mwindu azalaka boye donc kizoba kimotema mabe donc soki mpenza osepeli na documentaire wana te na ndenge ya développement parce que pourquoi peut-être kocomprendre te mpo na nini tobengi yango miracle eza miracle mpo na nini tobengi yango miracle parce que mosusu otali yango kaka ocomprendre te omoni kaka ke otali kaka eloko esalami parce que ntango bandi kosala mosala wana ezalaki teke balobi gouvernement azwi 2 milliards de dollars yango wana yango bokosalela mosala te donc budget moko te mbongo mpe sika moko te kaka na oyo ya moke bazosangisa na ntango ya pasi ozomona opana eza miracle na ntango ya pasi angola ya lelo eza so ndenge ezalaki liboso te malgré toyebi ke ekokani te na ndenge eza na RDC mais bato baza na angola bakoyebisa yo ke makambo eza mwa moke ya kofina mwa moke ozomona donc bato bazodeklare misala bato bazodeklare makambo me na baperiode wana nde yango nde bango barealize oyo barealize wana tokota na detail mpona todevelope mwa moke mpo na nini mutu mwindu aza na motema mabe ntina nivo oyo peut-être okomprendre te na lobi tokomprendre te lobi mpo nini eza miracle mpo na nini eza miracle parce que na ntango wana ya mokuse bato na bapasi na bango na moke oyo baza kozwa bamipesi na nzambe bakreye nyonso wana bomoni wana na 2 ans eza teke gouvernement azwi mbongo moko apesi bango obe boye te donc basali yango na periode ya pasi ya pasi ozomona bakreye oyo nyonso bomoni wana mosusu bokolobaka nyonso wana tomoni wana peut-être okoti na katikati bie eza mbala liboso ozotala video ozoyeba te yango tumaka azoloba makambo nini azoloba eza en rapport na centre ya golf video oyo nauti kotiakala mingi te eza documentaire moko nauti kosala ya misala oyo basali na kana na centre ya golf centre kimbangisi ya golf donc na 2 ans bacreye makambo ebele na kati kuna donc eza miracle bengi yango miracle bato basali bato ya mbongo baza kuna na kati te eza kaka mama moko atekaka mapa na ye oyo kuna akendaka mosala azwaka mwa quelque chose ya moke bato wana baye basali oyo basali wana mwa moke wana kaka ndenge baza wana ozomona bakreye bamakambo wana ata moko ya moke alors eza na bato mosusu oyo basepeli te
babeti mabaku baza koloba makambo pampamba baza kotinda nga ba message basoki ndenge nini ntango namoni ke eza sujet oyo tokoki mpe koloba mpona bato wana te mais mpona baoyo ya nzambe bacomprendre mpo kondimela yango mpe eya makasi bamona ke nzela oyo bazolanda eza nzela ya solo parce que na alexata na nga te na banda barépondre bata ndenge wana te eza kaka ke bato wana bapesi nga sujet mpona kosolola na baoyo ya nzambe parce que baoyo ya nzambe baza wana bango bakoyamba bango na ndenge me misusu oyo ya satana ntina oloba bayoka kanda malgré mpe bakolongola te me bakoyoka kanda soki batali yango ozomona sikoyo toza na 2019 bino bolingi nini donc bato batikala kaka sous-développé ndenge ezali lelo soki totali na lingomba ya 3 égale à 1 donc totikala kaka ndenge wana ndenge bapapa batikilela biso peut-être bokoloba jomako makambo nini ozoloba wana eza ndenge wana ko bomonaki nakolakisa bino bafoto moko awa bokotala bafoto moko nakolakisa bino awa ya centre d'accueil kimbangiste oyo eza na Kinshasa kuna centre d'accueil 2019 bafoto wana ngamu nakanga yango te mutu moko ya 3 égale à 1 akanga bafoto wana atya pe nini na ye na kati so botale mpe na de bokomona yango wana atya na nimero ya telefone na ye eza kuna na 2019 sans peut-être bokolobaki oh est-ce que bon avant la ke tokende kuna nalingi nanu botala nanu ntango ya liboso papa Paul atiaka makolo na ye na Luanda nga nazalaki bomona nga nsima nazolanda papa Paul parce que mpona nini misusu eloko epesa bango kaka kanda yango ejomaki yo oloba kaka makambo ya papa Paul kaka makambo ya papa Paul yango ozomona bosili kaka yango yo oloba kaka makambo ya papa bosiliki omona bana mike bafunga asiliki yo oloba kaka makambo ya papa Paul yango makambo mosuku alobezelaka te makambo oyo tozoloba parce que toyebi ke eloko ekaboli bakimbangisi na centre ya makambo ezonyokola bato lelo papa Paul eza na kati lingomba ya 3 égale à 1 bête noire na bango numéro 1 papa Paul bato mosusu bakoki kosala na bango bakoki koya na bango bakoki kosala boye moto babundisaka mingi eza papa Paul bato bakoloba pe makambo oyo kosala balance il faut bazala bapesa baéclaircissement na makambo ya solo tomonaki awa ntango mama nsalo atikaka biso nkamba elobi bakoko asimoki mbango mosusu bakoki koya na bango me bandeko na ye balingi te bango balingi kaka bango nyonso baya ena polo mpe na kati bato bagangi wow video eza na internet zwa babiloko wana malgré ozosilika na yo ovimbani ozosilika yo osiliki silika na yo mafu nga te nabengi yo tala silika na yo okosilika na yo ndenge olingi silika na yo mafu mais tokoede bagénération oyo ezoya na bana ya nzambe bayeba baverité yango tokosala oyo tokosala awa yo okosilika na yo okoloka kanda okovimbana na yo mpe okoexplose okolia no mpe mutu te méchant kaka mabe soki baoyo ya mabe voi eza makasi ebongo baoyo ya malamu mpo wani fo baza timide oza timide te na centre ya makambo oyo ekaboli lingomba lelo église kimbangiste makambo ya papa Paul eya na kati peut-être yango eza na motu balobi mwana papa te baekarte ye mokolo makambo oyo ekosila likambo wana soki elongwe te ekosila pe te yango wana eloko ekaboli bato awa e biso bajomaka soki toyaka awa mpona kobetela seto na makambo wana parce que na makambo papa Paul asali na baverité oyo biso toyebi soko tia libongo no boye okosisa kokontango te nga fo naza na kati nga fo naza na kati mpo naza na une partie ya vie ya papa Paul ya kotémoigne baverité parce que nayoka yango te na viva yango zoka baverité wana na viva yango bokotala na bavideo awa bokomona makambo wana nyonso pendant plus de peut-être 25 ans nayoka yango te na viva yango sikoyo tobandolakisa bino babiloko mosusu bokolobaka yo bamiso bakomona kwa muneti mondimi te lokola tosaka basport boye tusa mosusu azalaka na mondimi te ya boye tusa biso tosala makambo tozalaka na barecord nango tokolakisa bino ke toza
ba n'importe qui te tozwaki pena formation na makambo oyo e ba trace ezali ozomona na ye moko papa Biangenda ba trace ezali toza bato oyo toteyamaka tozokende bakolonie de vacances wana ba retraite na mama Nkaku baoyo bayebi mama Nkaku ezali wana eza basije tokotana na sije wana te tozobela na makambo tozoloba soki ekomela mpona likambo papa simobango mpona kimondimi tozoba ndimi ozomona me likambo etali vie ya papa Paul eza mpe faute na nga te earrive ke na makambo ya media lelo na media na niveau ya monde oyo ezoyeba makambo eglise kimbangiste oyo pena moto aza na numero 1 eza nga faute na nga te oyo amoni ke aza contre nango akosala mokili na ye mafu donc tala kaka na bapage ya bayoutube okondi kotala nani aza na baabone ebele nani aza na bato oyo batala ebele naza na plus de 4 millions ya bato bazolanda parce que bato bayebi ke bato baza baverité ezaka kuna eza faute na nga te ozomona eza faute na nga te parce que ndenge bamisu bazoba aza ne youtuber mosusu abi aza ne soki boye ozomona bamona kaka donc azosala yango azoluka mbongo na ye azoluka susu boye wana eza basije moko sikoyo tokobanda oloba polele tokokota pena kuna tokoloba mema na makambo ezoloba awa naza na likambo koloba mpo na viva baverité moko boye naza bebe te ya 7 ans oyo ke moto avant aloba likambo fo baexplike nano pi mpo yayeba koloba te ozomona tovivre makambo na bavi na biso ndenge balobaka évangile selon Matthieu évangile selon Jean bato wana bavivre bamakambo o Corinthien Paul akomi bacorinthien akomi bamikanda ebele oyo kutu eleki bato bavivaki na Jésus mpo azalaki ayokaki makambo moko akomi yango azaki témoin ya makambo ebele bato bavivaki na bato bavivaki na mutuki ngandi basololi na ye asali batémoignage wana bato batangaka bible bayaka na bahistoire wana boyebi nyonso wana eza na mokanda nzambe ozomona donc moto akosala témoignage ya makambo oyo ye avivre to oyo ayebi surtout ke soki ezopose problème makambo ya papa Paul lelo ezopose problème siko soki bato balingi bayeba makambo bakoyebi lango mpa banani mpona epai ya bato oyo bavivre yango lokwa neti babiso boye bajomaka tovivre makambo sikoyo eza kiti ya yo soki meme oza motema mabe mais okoampeshe te bato oyo bakoya koyeba verité bayeba verité parce que yo ozalaka motema mabe otelemi na nzela ovimbani boye ovimbani otelemi na nzela ovimbani vimbala na yo mafu vimbala na yo biso tokoloba baverité ndenge baverité ezali osepela nango te tokoloba yango mpo réalité eza yango wana nga na kobeta masolo kaka oyo ya oyo nga nayebi naza na contrôle nango naza na besoin nasala note te naza na besoin nasala soki ndenge nini te parce que eza awa na vivre yango video na olakisa bino awa eza mbala liboso oyo papa Paul akomaki na Luanda na 1997 mbala liboso moto asalaki reportage wana ezali papa Dutch aza sikoyo azokontinue kosala mosala yango kaka aza sikoyo na Angola bokoyoka makambo akoloba awa na ndenge nini niveau nini papa Paul akutaki bakimbangiste ya Angola na niveau nini oyo bomoni lelo ezalaki ndenge nini tiela bino yango bolanda Lelo tozali le 21 août 1997 ezali séjour ya liboso oyo ememi papa Paul kisolokele kiangani awa na mboka Luanda awa tozali plus précisément ndenge bomoni plaque oyo to ba image oyo tokomona tout à l'heure tozali na centre de conférence Kimbangis notamment centre d'accueil oyo ezali centre oyo eleki munene
par rapport na baparoisse nyonso ezali na mboka ya Luanda. Centre d'accueil pe ebandi ndenge bomonelaki na ebandeli papa pe azali kokende po atala bisika nyonso oyo bana ya papa Simoki Mbangu ya mboka Luanda basali musala. Ezala na molimo ezala na musuni musala ezali nanu mingi papa alongoli sapato kasi bayi nyonso bafandaka na mboka Luanda oyo bazali pembeni na papa bango nyonso bazali na sapato na bango yango wana nyonso wana biso na niveau ya information il faut informer bino et puis to remarquer bisika nyonso l'église kimbangisi ezali ba bon ezalaka kutu te na kati ezala na Brazzaville ezala na Pointe-Noire ba bon ezala nango mais structure d'accueil confortablement comme tel ezate na yebite soki ezali négligence ou bien na mikolo ya to bongisa likambo botala ba sapato ya bato oyo bazali awa originaire ya Luanda bazali ko sala attention te ya mwana papa azali ko bunda ignorance ezali eloko moko toko bunda nango akina direction ya ndaku ya communion pe amwilu azali ko sala liboso prospection wana na sima na ye ezali ndako ba flautiste ya ba fiscache ba pied gauche atelemi en face ya ndako ya chorale centrale avec 17 chambres 10 na C 7 na likolo papa pusani azali ko tala ndenge nini esika nini akobetela likofi lelo to mokolo koya lisusu asepeli mingi azali komata alingi akende kotala na likolo likambo nini ezali kuna bengi mama présidence ye wana akomi na likolo mposene ezali ke atala ndenge mosala ezali kosalema korapele awa tozali na likolo ya ndako ya chorale centrale esika bazali kobongisa mosala oyo akomi kovisite bastudio oyo ezali na nombre ya 17 ko atondi na mawa mpona komona ndenge likambo kitoko oyo semblait kozala un peu négligé papa bapekisi ya kota na salo wana alobi te il faut amona vraiment c'est une grande déception pour moi. papa azali kopusana papa azongi ezali scandale mingi azali kokamwa tala esika oyo bana papa Simoki Mbangu babongoli esika ya kosubela mpe kosala makambo oyo ezanga ntina s'il vous plaît papa bomoni émotion ezali tellement monene papa boyi kozongisa ta mutuna pamba te ezali profondément touché na komona eloko to bijou kitoko ya boye babongisi nakanisi bolandi wana ezalaki na 1997 1997 tala niveau bato bazalaki nango pas seulement niveau ya ndenge wana mais oyo susu ya moke esalami wana bazoluka donc bato bazalaki kosala toilette na kati ya bastudio boye donc salité bomoni ntango bakoti na kati kuna ya église bato na basapato na bango ezalaki zelo tout ça makambo donc ezalaki na salité donc salité mpenza efandaki ndenge wana ntango mwa molai ozomona après nakoya ya papa kuna mwa kobongisa moke bameki moke kobongisa mais ezalaki kaka na niveau ndenge fo ezala te ozomona ndenge fo ezala te ezalaki ke mwa esika ya kosamba ndenge momoni ya vere wana e basali mwa ndenge mosusu baaméliore moke
mais ezalaki soki mbula ebeti fo ekoma inonde mbula ezala nalakisa bino clip wana. awa ndenge ozomona awa place ya kosambelelaki yango oyo donc soki mbula ebeti omoni mai donc place oyo yango oyo basali sikoyo basali double ya oyo ozomona botala bamama bayaki na kimbuka ya bamama me babimi presque mai ondire elingi ekoma na bagene wana na kati ya paroisse ozomona niveau tozalaki nango ozomona na kati ya paroisse mbula soki ebeti boye nde ezalaki oyo mpe jiko eza kala te ezamama ya 2016 awa omona papa det kuna filme oyo ezalaki déjà l'air parce que oyo papa det ye papa det ye azofilme azozwa donc niveau oyo nde ezalaki oyo bomoni oyo papa det ye nde na 97 ye moto asalaki premier reportage azokonstruire mosala oyo omoni na 2016 ezalaki boye donc nakasi bomoni donc sikoyo batika ndenge wana mosusu bokoloba ebongo eloko ezolakisa nango te ke soki papa azalaki na ye te elingaki ezala mpe kaka ndenge wana oyo bi elingaki echange mais naolakisa bino depuis bapapa batika biso bokotala centre d'accueil ya lelo botalaka bafoto na 2019 mpo bomona ke mutu aza kaka mutu azalaka mutu donc chance ezali ke ti lelo mpe na golf elingaki ezala nango mpe kaka ndenge wana parce que centre d'accueil depuis bapapa batiki biso tomoni ezala bozala nalakisa bino biso ezalaka système ya vérité polele sans tricage ok nakasi oyo bozomona oyo centre d'accueil yango na 2019 nga te baojoma katindaki ba fbi naye bakende kofilme centre d'accueil bokeba baotinda sango kuna te botala moto akolongi glody shooting hd numero na ye yango oyo 243 823 61 70 26 wana numero ya moto mpo internet ya makambo ebele yo okanga no bafoto otie me moto na moto akoutilize yango ndenge oyo alingi centre d'accueil 2019 yango oyo bozomona o centre d'accueil na zumango pembeni yawo moni centre d'accueil yango oyo ndenge bapapa batikila na kati yawo yango oyo ozomona na bapelouse oyo na matiti oyo ndenge ezali yango tala mire na nsima kuna tala mire wana salite kuna ozomona mire wana ozomona oto mosusu yango oyo moto akangi yango oyo nimero na ye na kansi napesi bino yango bokoki kobenga ye botala nimero yango oyo awa glody shooting hd numéro na 243 823 61 70 26 yango oyo centre d'accueil yango oyo bozomona awa moni na polele kaka boye na likolo ya zelo na bamatiti na nyonso wana yango oyo moni yango oyo awa je crois bien moto akangaki bafoto oyo esprit akangaki yango ezalaki paysage ozomona paysage wana epesaki eloko kitoko intention akangelelaki bafoto yango wana mpona kolakisa ndenge nini bote wana ya paysage ezalaki mais ozomona lokola biso tomesana makambo ya bavert blanc eloko moko ya changement oyo bamekaki kosala kuna ezalaki kaka ke babordire wana batie yango vert blanc mpo makambo nyonso ezalaka vert blanc na paya batimbangisi nyonso fo ezalaka vert blanc ozomona yango oyo awa na kati ya bomoni patie griffe na ye wana glody shooting yango oyo awa depuis oyo bozomona oyo ntango bapapa bazalaki ezalaki boye tala bamatiti bona bamatiti oyo
yango eloko échanger na eza nango te bapapa batiki biso depuis bapapa batika biso ti lelo plus de 20 ans yango koto mosusu yango se okoloba eloko tolakisa nango teke soki bandeko wana bafana yango papa meme azalaki na ye te eloko elingaki échanger yango oyo tala mire ya nsima tala mire wana kuna nsima sali te ozomona mire wana ozomona ndenge ezali tala mire wana ozomona ndenge ezali yango oyo ozomona ngo oyo bayebi centre lake bakomona ke foto oyo eza ya kuna yango oyo ozomona azozuma yango mpo bomona yango oyo awa bastudio oyo bapapa batika yango oyo awa na mopanzi awa na polele kaka wana yango wana alors sikoyo nakanisi bomoni mabe eza wapi tango sikoyo papa Paul amoni makambo nyonso bamiso bazomona akomi na mbongo ebele akomi boye eloko bino bozobosana ke emoni eloko mona yosa bino bandeko ya kote ya 3 egala bango basalaka le verse nzoto liboso molimo donc nzoto batie nzoto liboso bazoluka baresultat ya likambo ya molimo me nzoto eza liboso bonzoto liboso or ezalaka ndenge wana te na makambo oyo ezalaka jamais ndenge wana molimo liboso ntango ozoya kosala makambo ya simoki mbango spiritualité molimo liboso e makambo oyo ya bonzoto donc makambo ya bonzoto ezali nini bamire ozomona bamire kotonga babuilding musée babiloko wana nyonso wana yango nde bokomona parce que molimo eza liboso ntango ba molimo liboso ezongo banini bato fo bazala na bobangi ya nzambe parce que balobi na mokanda nzambe bobangi ya nzambe yango ezali ebandela ya mayele ozo comprendre bobangi ya nzambe bato bacomprendre likambo ya nzambe ndenge papa na ngai nalobaki ndenge bayini ngai ndenge mpe bayini yo kimbangisa naza na video soki otambolaka na solo kasi soki otambolaka hypocritement soki batema kolobaka oyo azalaka moto pamba parce que papa ayebaki ke fo ozala na bonzambe wana liboso ozala na bobangi ya nzambe meme alobi mpona makambo ya mokili ya RDC abi likambo eza na conférence nationale te likambo ezali kaka bobangi ya nzambe ezali ebandela mayele c'est tout secret ya succès ya mboka na biso yango wana bobangi ya nzambe bakonzi nde na baye mokomosusu na émission asalaki oyo Tshisekedi oyo soki nani mutu ni mutu akoleka wana soki areconnaître na ye te bobangi ya nzambe ezali ebandela mayele ekozala nango pamba akozala nde makanisi ya kitoko ndenge nini ndenge mazomona oyo Tshisekedi makanisi ekokende oka nde kozonga nonga ndenge moko eloko ya malonga ekosalama te papa alobaki yango likambo eza na conférence te likambo ezali bobangi ya nzambe ezali ebandela mayele boleki liboso bozwi bapouvoir bokoki kosala bacontrat na franc-maçonnerie na biloko ya kindoki bakivodu banini tout ça bamagie mpona baprotection ale bakosenga bino milimo ya bato babandi koboma bato babiloko nyonso ekozonga nango ndenge moko population azokonde konyokwama développement mpe ekozala te bobangi ya nzambe yango ezali ebandela ya mayele yana nakoloba na makambo oyo ya lingomba ya papa Simoki Mbangu nde na yabi kote ya bandeko ya 3 egala bazwi batiango l'inverse nzoto liboso e molimo nzoto molimo eza négligé mais bozoya kosala likambo ya molimo bonéglige molimo botie bonzoto liboso bonzoto liboso eza nini eza ba haine bonzoto liboso eza nini eza kosepela na kokabwana bonzoto liboso eza nini eza koyinana bonzoto liboso eza nini eza ba ennemi oyebi bien na motema na yo kokanga na ennemi na cousin na bino na boyokanaka te bolobanaka te mpona makambo église mais oye otelemi liboso osalisi ntinsani bien ozosala likambo ya nzambe mais kokende pai moko to kotourne esika moko ozo comprendre e bandimi ya kuna baza na haine wana ozosanti mpenake haine moko boye vers bandeko na bango mosusu
tana bandimi ya kuna na babatu nyonso te ba oyo mingi baza kotambusa parce que bato oyo bazaka ya kaka kosambela aza kwa victime moko boye baza na bango mpe oyo bazolanda bamakambo wana me okoremarke inde moko boye omoni ndeko na bino moko baza peut-être moto a 26 azoya neti aza moto a 26 parce que elobama na tv awa ke bazali ebele bato ya 26 awa bofuye bango bazali e soki bazwi yo bakobeta yo e bapesi yo na maboko ya aner tala n wana ozomona n wana après soki bozoluka kosala likambo ya Simon Kimbangu ekosimba te sikoyo différence eza nini na bandeko oyo bazali kuna oyo bomoni basali mosala na ntango moke parce que molimo liboso okokuta bato wana kuna bateya avant ntango papa akomi wana akuti bango kokanisa te babandi kosalisa bango badinzani mbala moko jamais eloko nde bozokoyeba te yango wana abandi kosalisa bango badinzani te abandi koteya bango bavideo ezali abandi koteya bango likambo ya Simon Kimbangu bazalaki okomona bato ya mbanza Congo bato ya Kimbele na bato ya bakonflit wana ya batribi bazalaki na yango kuna botuna bato ya Ngola bakoyebisa bino bazalaki na biloko wana kuna me ntango papa Paul ye asangisi bango ateyi bango alakisi bango likambo ya molimo alakisi bango bobangi ya Simon Kimbangu bobangi ya Nzambe discipline soki papa alobi ble bango nyonso bayebi ke tokolanda ble soki donc baza na mutu oyo bayokelaka na molimo bayebi ke toyaka na tata na biso awa tokolanda nzela ya tata na biso boyeboye soki ozoyoka na bainterview bazwi discipline wana ya kibonzambe bayebi soki toye awa toye na makambo ya Nzambe tozala nano bandimi ntango balati yango tobanda sikoyo kodevelope milie na biso mpo toyokisa Nzambe soni te tolongwa kosambela tobengisi bakonzi ya leta ale tozoya kosambela na mabele na zelo nkele gouverneur aye bozosala defile na zelo azotambola likolo ya zelo boye sikoyo soki otali ndenge lelo ekomi ntango koresone ke bozalaki na niveau wana epuis mpe ebandele ezalaka na problème te parce que touti na mandalala toza koévolue toya koévolue mais okotala na 2000 na 2010 2015 2000 le bato nyonso bazodevelope kaka bakimbangise na nsima kuna na suka ti likolo ya zelo bozosambela likolo ya zelo okotala bamangoma mosusu bazodevelope bozosambela likolo ya zelo ozomona bozosambela likolo ya zelo mbula soko ebeti bamama fo bakimakima ozomona biloko wana papa Paul atala ye bato oyo fo koteya likambo ya Simon Kimbangu ateyi milimo na bango ateyi bagene alakisi bango importance ya likambo ozosala donc tata wana ya maçon to tata wana ya mécanicien soki ye mutu aza en charge ya kosala charpente sala devis ekosenga combien lokola aza na bobangi ya Nzambe akosa te loyi basalaki ntinisane esalaki par exemple $300,000 siko charpente basali devis esengi peut-être $50,000 tata wana ayebi ke awa fo $50,000 kaka na kobakisa te esala soki eza 60 ozomona discipline wana parce que baza na bobangi ya Nzambe bayebi ke tokokosa te bango kutu bazozwa oyo ya bango mpo na babakisa likolo baye kozwa te ozoyoka baye kobenda te baya kozwa moko bato bazangaka te toujours na makambo ya boye mais la plupart ya bato bayebi ke ngafuna ya kotya ozomona différence par contre epai mosusu lokola bobangi ya Nzambe eza te mpo ani tozoloba boye lelo oyo bakimbangisi nyonso bayebi na mokili mobimba lingomba ya 3 égale 1 nde bagarde bamakambo nyonso bandimi baza kuna ebele soki balobi lelo boye mondimi moko kaka toza na lelo nakoloba ata ba 30 millions bakimbangisi na monde soki tolobi ke plus de 60 to 70% baza na 3 elingi kolobaka soki mondimi moko atie $1 chaque mois lobi combien de millions toza nango chaque mois donc mongo ezali oyo bomoni na Ngola na kaka bangole basali ozomona baprovince kutu nyonso pe te mais zwa sikoyo na RDC ozwi lingomba ya France ekotinda lingomba ya Belgique ekotinda lingomba ya Hollande ekotinda lingomba ya baplace nyonso eza kuna na baafrique du sud partout ekotinda
oke sikoyo na kati ya RDC bato ya Kasai bakotinda, bato ya Bakongo bakotinda, bato ya nyonso wana bayebi ki tozotonga wapi, tozotonga Nkamba. Ozomona ebele ya mbongo wana, ozokomona ebele ya mbongo wana, ozomona mbongo ezali, mais pona nini ba résultat eza faible ti lelo na 2019 centre de ke eza kaka na salite wana, pona nini? Bobangi ya Nzambe, bobangi ya Nzambe. Eloko oyo bayebi ke fo esala awa, mutu nyonso azoya po aya kozwa tosalaka na lingomba, baye kotika te epai ya papa, me baye kozwa. Ozomona différence? Tango bato batondi ba haine, bato batondi joie, bato batondi makambo nyonso ya mabe, oyo eza kote ya ma officiel. Ezaka na lingomba moko toyebi ke oyo ke soki bazebe ke bato wana bato ya biso te, bakoko yawa te. Biso bebi ke ba porte ya église ezaka ofungwa. Ozomona? Soki bokeba bazoya awa po baya kozwaka ba maya Nkamba. Bokeba bato wana bakoya awa po baya bo. Est-ce que maya Nkamba soki eza pona ebikisa moto? Est-ce que mabe eza? Ozomona différence? Donc, bosala l'inverse. Yango bomoni mise et sali bambule ebele. Ezaki musala bako sala. Donc, inaneze ebele musala esili. Mais pona nini? Bobangi ya Nzambe. Bobangi ya Nzambe. Et tolingo lo bateke Nzamba azate Nzamba azali. Kuna Nzamba azali. Bato pe bazana bu Nzambe bazali. Mais bobangi ya Nzambe. Yango nde ezalaka ebandela mayele. Na musala oyo ya molimo. Soki molimo eza okozwa te ke otya nzoto liboso. Et puis oluka ba résultat ya musala ya molimo emona na boye. Ekusala mate. Ozomona mise bandi combien d'années yango. Toyokaki ba fuitao. Que bato sala yango bazo comprendre. Ba miso ba biso tozo comprendre, on dirait bandoki bazo bongola musala yango bazo bongola ba barre de fer bazo comme sango ba pate. Mutu azana maele te na mutu. Akomona na chilikambo ngo peza ya solo a. Yo yebi ke musala ya molimo babundisaka ngo kaka. Oyo wana lokola eza ya molimo te, oyo ya molimo bango yango bazobundisa ngo. Yango wana bomone ndenge wana. Oyo wana baza ba homme d'affaires bazo sala. Ozomona buzoba, donc niveau ya kibuzoba. Oyo wana bango baza ba homme d'affaires bazo sala. Oyo ya molimo. Siko na Nzambe na mais l'exemple ezali. Tala o papa Mfumalongo asali. Total li bâtiment ya Bongolo. Temple à Matete. Temple en Nkamba. Joamitinu. Résidence au papa Simon Kenga Nazawana. Amphithéâtre. Salle de conférence. Biloko en soit ezalaki te liboso, mais leur papa est commis à Tcheyango. Mais depuis ba papa batiki biso. Moni difficulté ya ko évoluer parce que kimbangisa koti mutema mabe, mutema ya zuwa, mutema ya lukunya. Vous avez la différence? Parce que yo zo sala likambo ya Nzambe. Mais faut opesa Nzambe na yo lokumu. Esika yo zo sambela fo za la propre. Est-ce que vous semblez faire la propre, faire la malam? Est-ce que musala ya misé za mabe? Eza eloko kitoko. Eza eloko kitoko ke ko pe sa fierté. S'occuper ici bo sepel. Ta lo wa mecha musala ya aéroport wana. Lelo yo boye église kimbangise eza na ba avion nango. Wana eza makamba bunzoto te. Est-ce que molimo eza na besoin avion? Na audio awa. Esika papa Mfumalongo alobi toko mikoleko ya. Et vous allez pena ke olingo kende sika bo tout ça otumbala moko. O lobi kaka okomi esalamelaki papa moko boye papa Mfumalongo alobi kombo ya tata wana tango tata wana kangira miso papa alobi ale bumbu tata wana se retrouver akomi kote mosusu biso tokokoma na niveau wana me mpona sikoyo tozosala oyo ya bunzoto boyebima libanda fierté yango wana kasi bunzoto nini yango wana te boza na bavion boza na boye tout ça soki tolobaki ke eza biloko ya bunzoto tokoko tia yango na bunzoto te normalement tokofana na biso totike na mandalala totika na mandalala kasi tobandeli na mandalala tolingai totikala na mandalala ozomona tolingai totikala na mandalala soki yo lingo tia beton po obanda kosambela na tia beton mesala yango mpe ya kitoko parce que baoyo bazosambela Nzambe lokola ya yo te basali ya bango meza kitoko po
misu ya moto esepelaka na eloko ya kitoko. Mais yo ozosala ngo ya nzambe olobi tokosala ngo kaka boyeboye ngo ndenge wana parce que ezala ngo kaka ya nzambe. Non, ya nzambe fo ezala kitoko, fo ezala propre, fo ezala bien. Imaginez lelo oyo boye église Kimbangisi eza na baavion, eza na aéroport, o ndenge balobaka wana bilanga tolona tobokola, boza na batracteur, toza na par exemple 200 tracteurs. Kota na internet tala tracteur moko ezalaka combien? Pas plus de 50 000 $. Peut-être il y a plus de 50 000 $ ezali, mais pas plus de 50 000 $. Voilà ce qu'on dit 50 000 $. Et ça combien de Kimbangisi? Ce qui Kimbangisi moko atie 2000. Ba Kimbangisi na mukilo ba kocha 2000. So ba bi que to 100 par mois. To bi que to 100 spécial. Ba Kimbangisi nyo na monde 100 spécial. To lo bi que to mi pesi 6 mois. Tinsan on les a tinsan spécial. Donc banda ko bomba mbongo Kimbangisi moko ko sata 1000. Au ça l'économie ya tinsan spécial. Ba oba osala ba 10 000 bazali, ba oba ko sa bazali. To lobi nyon so les aga poto somba ba tracteur. Hein? Est-ce que to kozalate na banin tout ça oyo kaka ke donc motale bilanga parce que lelo yo tanto zoloba tozoko sala bilanga pona ko lesa mukili. Mais okomona ba mama ba do sala na ba Congo. Basa na bakongo ozomona. Mais soko keka na Californie awa oza na Californie otambaya na coin quelque part awa bilanga ya mutu moko mukona ngo ataka ye moko mvua moko boy mutu moko soko zo eza na nzira na kati ko soko zo conduire okosa 30 minutes bilanga ba pomme zo silate ozo conduire 30 minutes mingi boza na poto boyeba bilanga ndengwana bando kota ko kendo kasa zamba te bilanga zomona okokenda ba Mexique na basomba ba terrain na ba Mexique yoka o avocat oyo eutaka Mexique, avocat ya Mexique bitabe ya Argentine ezokende partout ekozala pe na mabele na biso ekosala mape tosombi ba tracteur toza par exemple na 200 tracteurs pas que ça muta simba sona maboko. Eza faisable. Eza kwa neti eza te ke soki tango to kokoma soki ndenge ni te faisable, eza faisable. Isengi kaka bobangi ya Nzambe. Bobangi ya Nzambe po ba oyo bazo sala ngo. Ba kanisa te ke ba ye wana po bango bazwa. Muto ya na poste kingani. Soka sana bobangi ya Nzambe akosala musala na ye honnêtement. Oyo azana poste kingani. Soka sana bobangi ya Nzambe akosala musala na ye honnêtement. Mutu bako soupçonner akozala te. Mais bien bolingi bo sala eloko boneza pesa exemple ba mususu. Papa bengi bon papa chauffeur yo mtoza na bis okende kozwa mama mwelo bazoya awa na nkamba ba américain mo ba aux États-Unis bazoya siko tata wana car na ye eza nango bien bis wana ya lingomba me magiza bien sikoyo akia fuka papa moyo mutafuka mso nga beta lukuta ya cheo papa siko bon moteur nde siko tana démarrer na yo kingi et je tant moulaye siko pesa la transmission et la transmission c'est aussi ba yoga na ba receveur ba yida yaki likama transmission papa siko mais bis wana yango mtezo ça c'est pas ni bolobaki balamba papa na lobaki mais bon OK papa ba bengi financier siko transmission ça bon papa siko sorte bi que to bongisa ngo et que zo tant moulaye siko so ba somba transmission est à combien? 3 000 $ transmission. Faut pas changer de transmission. Comme main d'œuvre, banine, tout ça, bon, na essence, na makamnyo, so rien, banine, tout ça. Allez, bon, 10 000 $ et bimi. Moins 10 000 $. C'est comme, mongo, basala kintinsa ne peut t'ongamiser. 10 000 $ et l'ongwe. Or, 10 000 $, on a, obi, za combien de sacs à ciment? Obi, za combien, ba, rosa, la pona béton? Ba, pesi, tata, kingani. Tata, la l'air azui, yango. Bakozwaka les mêmes moteurs de transmission que les zaka kuna basana o manœuvre mbongo na bango bakabuli na bango mbongo na bango po bangi Nzambe zate. Vous comprenez? Et ce qui est dans le dossier ya wana te bato pe ya courant surtout mikolo ne bache courant na nkamba ndengo na courant et outil pembeni ça. Tu vois papa courant ne katali ba meke bazo ya ko courant ba papa bon papa wana o ya sala ka na poste wana bisika bachaki wana muta SNL wana
bon papa bon photo que nous doit na ndako na epo aya osala pona alba vous en avez besoin café pareil to ba si ba yoka na mutu wana ye mutango bake il paraît soki ba moteur mo ba chaka wana eziki moteur ngo fo ba somba ngo kosomba moko nango eza $15,000 fo bazana besoin mibale 15,000 na transfert bani ça 50,000 soso elongwe soko compter makamba ndenge wana eza ebele ba dossier na dossier bosalaki $500,000 na ntinsani tangu bozokoma ba mardi $500,000 ekomi $180,000 sikoyo bato nyonso wana babi na baversion na bango ya lokuta oyo bakokaka na bango base débrouiller na bango ndenge nini mosala ya nzambe kosala ozomona place bobangi ya nzambe ezali parceke bato wana batondi na ba azobanga na ye te ye azozwa ya ye lere wana papa mpe ayebi na ye ntango yo ozoyebisa papa simoki yanga ndenge tala likambo yo azozwa ayebi kozokosa me atiki yo ozwa na oyo ya yo lere wana ozwi na oyo ya yo lere wana siko ebele wana batondani wana baresultat ekozala te sikoyo ozoba ya moto mwindo alaka ndenge soki amoni moto oyo azosala yango bia koloba ye eza kisi soki eza kisi te aza na mbongo mingi siko ye azoyeba teke mbongo bato bazotya yango nde ezokosala parceke mpo sala misala wana ya ndenge wana zikuwa na mbongo ya nani eza plus de 5 bili toki milliard ya bakwanza plus de 5 milliards sokomettre na bon mpona loba buzoba te donc eza bamonta moko donc soki oyoki yango mato esui peton ekoti kuna na kati bamakambo donc ozomona bato wana bayaka kaka na kati ya bato wana bato ya mbongo baza wana te na kati ya bato wana bato kaka oyo balingi likambo ya nzambe base sacrifie fo basala yango misusu batiki misala na bango oyo bayoki batémoignage na bango wana bato kaka badébrouillard e bazokosouffrir mpe me balobi ke tokopriorize ya nzambe e oyo bazozwa yango eza mpe kosala mosala ya nzambe yango bozomona baresultat ezosala mpe mosala ya nzambe mpo na nini bobangi ya nzambe yango na papa fumolongo alobaki bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele siko ntango yo oza kofinga ozorate eloko ya motuya moko eza na kati wana oyo yo okokaki kokopie ozomona parceke soki bazokosolo likambo bakuti ona yango te makambo nazoloba awa soko eza ya solo kende na centre kende koverifie kende na nkamba kende koverifie ezalaki mboka moko boye soko okoti d'abord na poste ya basurveillant pamba immeuble moko ya propre mpenza etelema eza soki 30 étages soki combien d'étages eza faisable c'est faisable eza miracle te na ndenge kaka ngai na oyo toza lelo c'est faisable ozomona bato bazali mbongo ezali mpona nini baresultat eza ndenge yango esengelaki ezala te soki mwa mboka moko na bato moke bakoki kosala oyo basali boye sikoyo ozwa sikoyo ke mboka oyo eza na bapreske baregion nyonso tokonte kaka rdc zwa brazzaville presque partout na congo brazzaville na 3 ozomona me mpona nini bobangi ya nzambe bobangi ya nzambe likambo ya molimo ataka ndenge nazoloba ako mosentir parce que bato bazotala oyo na monte loko na parce que eza na molimo liboso yango moto elekeli yango liboso soki ezalaki na inverse ekosala ndenge esali boye te oyo bomonaka lobi yango yejomaki ndeni kayeka bato ka balanda makambo na ye kayeka ye moto aza ya top ndenge wana parce que molimo eza liboso nyonso ezalaka na molimo liboso ezalaka ndenge mosusu okokontrole yango te yo olingo fina koto oyo ekobimela koto oyo olingo fina koto oyo ekobimela koto oyo olingo fina koto oyo ekobimela koto oyo oyo ya bunzoto même ndenge nalobi omoni documentaire ezala natyela bino mo extrait awa nakokata na ngango yango va natyela bino kaka mo extrait esalami na cellulaire bato baza kuna nabengi bamayingi napesi bainstruction boboso parce que eza par hasard te nakomi nano histoire nakomi histoire e nayebi ke awa nakozala awa nakozala nyonso esalami na cellulaire na telefone cellphone eluki kamera ya bobote me lokola makambo ya motuya eza na kati na lisolo ya motuya eza na kati epesi yango lokumu bolanda
ezali ya bino Marlène Mbunga na Luamba. Na video oyo tokolakisa bino na mokuse ndenge nini bakimbanisi ya Angola barealize miracle oyo bozali komona 2 ans ya pamba. Botala. Na kati ya lupango oyo histoire mobimba ezali awa lelo le 13 octobre 2016 papa apesaki deja ndingisa babongisa lupango na biso mais bokaboni nyonso ezala na voyage ezala na liwa ezala na déménagement moi souci kozangaka te lelo etikali histoire Chamukwale etikala Chamukwale papa biso tozudi ya nzela papa alobi tobima na libanda tobongisa lupango na biso Angel Nazama na Chamukwale na stepele mingi ko bimpo papa bongisa lupango bimaki toko na 2018 tamba papa ya bako ya basepele nenge tozalaki na 6 ans ya papa na ndenge papa zongi aye kokuta ngo donc lupango toko lobaki komaki nkele pona kotala ngo Chamukwale ya kala ezalaka awa batebele bazalaka tokuta pe batebele awa bana koriki zalaka awa mais après na makanisi oyo ya papa a changer yango pe totienda kwa sika awa selon makanisi ya papa donc oyo komi ndako ya sika. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Lelo tozali le 13 octobre 2016 ninge bomoni pembeni na biso tozali na mama Tia lelo officiellement mi travaux bandaki depuis lobby. Opération coup d'envoi papa apesaki na misala ya 2018 esi ebandi Tia histoire lupango yo yebi yango tango papa ye na 97 toyi kokuta yo lelo moi pasi na motema moi esengo pa misala te ezobanda makanisi nayo ezali ndeni nakoma tata mwana peli Monsanto na lelo ezali le 13 octobre 2016 tolingi tobanda musala na kati na lupango na résidence ezalaka liboso pulaye mama Maria na lobi na biso ava papa ya alobi na bapapa beto botonga pulaye na ngai mpona basoso tosali bachambre ya basoso awa po basoso babando maki na ngai bandolia ebando wuta awa asima mama kei na ye totikali ale papa ye lere papa ayaki akendeki awumelaki tasa kaka 2 semaines na mariage ya papa Futila papa Paul baye bazongi na bandeko na biso bazalaki ebele bana koreki bapapa Dej bapapa Chomak ebele bama Justine ebele bandeko na biso tozalaki na bango efai na biso na ntina mosusu kaka ya bolingo bino bozali kotinda biso tomoni bango tosepeli kasi lokola Monsanto tosangani awa na kati na anniversaire ya papa Gole asali biso geste mpona kosepela mokolo papa Gole akosi 33 ans donc eza na biso esengo mingi na yango wana tokosenga libondeli na majesté. Polo parachute ya de tournera à Polo na Nicolo donc kuna Nicolo azala ngai oui azala hôtel Sabena ou bien Nicolo papa azala hôtel
Oh, la juste. Secrétaire général à Bill Clinton. Bon, voilà maman hébergement. Oh, Dolina. Basi mwazani zabe. Eta nini yango nzambe kolemba. Loka toyebi totambusaka biso yali nzambe. Toza siriki oyo nzambe abandi suka nango ezalaka. Donc ndenge tobandi kosila po toza na eliki ya mais ndenge yo soki ozali bozomona bato nyonso bazosala estce baofuta bango to baza na bango kaka bato kaka bayeki mbangiseka baye na bango kaka mpo basala ete biso awa na kati ya lingoma na biso ya liboso biso nyonso oyebi bakimbangiseke na kati ya lingoma na biso tozali na mibeko misato oyo bapapa batikela biso papa kisokele papa dialungana papa diangena bango bayebisaki biso na ndenge bazalaki awa na ndenge bango bakenda nakanisi na sotise yango mpe na kati yango avant parce que tozo kolobela makambo mosusu awa baoyo nano batali yango te na korekomande bino vraiment eza mobimba nango eza ndenge makambo nyonso esalama kuna tout ça donc suite nango ekozala bokota na YouTube nanga botala yango video mpe botala yango na YouTube na kotia yango na se wana na badetail na kotia video ya documentaire wana badetail na comme ça botala bomona histoire ya foi kondima ndenge nalobi molimo liboso elingi koloba te basin te okonfondre te donc mutu oyo aye aza na bobangi ya nzambe ekodetermine succès ya likambo ya nzambe oyo azosala par rapport na ndenge azaleli na bobangi ya nzambe liboso ya mosala azosala nzambe akomprendre ke azali mutu azovivre na se ya ntango mais soki aza kobunda aza kolite mpona abundela likambo ya nzambe akozala liboso wana lokola ndenge bozomona tosalaka awa lokola toza na esprit ya kosala yango mpona kobakisa implice yango ozomona nyonso ezalaka bien soki yo oye na motema mabe soki okebi te okoki kozwa meme fimbu ya sk biso babundisaka biso pampamba te parce que tosala awa eza dangereux koya kokota yango bikotela te koya kotelema liboso okokoma écrasé lokola liseke ozomona donc eza makambo moko ya sérieux eza makambo ya sérieux eza blague te parce que bato bakoya asima bakoya kolanda makambo oyo makambo oyo nazoloba eza makambo moko sérieux eza te lokola blague neti bozomona neti moto asakasakana na ye azosala bablague na ye non ozomona soki otali mosusu bazoba ye azoza wana mpo azosala bayoutube bazokanisa neti sike nasala yango naza na besoin ya bambongo na youtube anini tosa ndenge na bi mutu me mosusu azoba bomo nazala na poto sala recherche kota na youtube tala na youtube tuna po youtube efutaka combien par exemple pesaka komaka question wana na youtube otutala yango soki oza na portugais beta question na portugais na français beta question na français voilà et puis bakoyebisa yo batutoriel eza na bayoutube wana ekolakisa yo ekopesa yo ndenge nini oyo ozomona ke po zwa par exemple neti bazoba na yo chaque 1000 vie bato baluka kosala bavie chaque 1000 vie peut-être soki 50 cents pas même 1 euro ndenge bokuna balobaka bien $1 par exemple donc mutu oyo azosala yango mpona mbongo et puis mpe neti documentaire bomona na sala wana na kosala mpe par exemple 5 jours wana ozomonaka na osalaka chaque jour pas moins ya 9 heures ozomona pas moins ya 9 nayebi mbala suka le nasalaki nazalaki mwana nazonimba ozomona nazonimba pongi mpe na boye soki osangisi yango okosala peut-être 5 jours mpona koproduire nini na ndenge wana bando ofandaki mpo oyeba nini okotyawa mpo oyeba moto amona ngo eza facile te ozomona donc eza blague te sikoyo kanda sikoyo na 5 jours wana oyo osali mpona kosala mosala wana imagine sikoyo ozwi temps wana okoki kosala mosala ya libanda ata kaka na McDonald kaka obalwaka bamburger minimum awa peut-être na bacalifornie minimum ya moto ya McDonald ba $16 par heure $16 sikoyo ozwa $16 wana par jour $16 par heure multiplié fois 8 donc wana ezali mbongo okofutama na mokolo moko obalwaka bamburger $16 ozomona donc sikoyo ozwa sikoyo ozwi wana
soki ozwi par exemple $90 $190 wana fa 5 sikoyo zwa sikoyo na oyo okomona ya YouTube wana sikoyo sikoyo tala bavi oyo batalaka na Jomac par exemple okosala video esali une semaine eza na 1000 vues par exemple sikoyo tala 1000 vues wana YouTube efutaka soki mpe ifo efuta parce que na canal na nga bomonaka mpe bapublicité nyonso te bavideo nyonso eza na publicité te ozomona bavideo nyonso mpe eza na publicité te kofutana ezali bapublicité oklike video ya Jomac omoni ave banda ejoue publicité yango na bisika bafutaka bato oyo basalaka mosala wana ozomona biloko wana donc eza baakisation ya pamba oyo ezanga mutu na makolo soki tozoloba bo eza mosoko bajona kolanda wana yo te kolanda te bazoelende yo po comprendre bato wana baza na rôle na bango soki olandi bato wana tokolekisa lere mais eza nde yo nde moto olingi likambo ya nzambe na ndenge ya bien po bakisa implice na mutu na yo po oza na connaissance moko boye oyeba ndenge nini likambo esalamaka to ndenge nini makambo eza kosalama ndenge soki moto azoloba lokuta soki azorepeta yango mingi suka koma lokuta na ekokoma kwa ya solo parce que oyoka yango mingi ndenge yango bapoliticien bazozwa bato ntango azoloba likambo wana azorepetanga tellement arepeta yango mingi ale bato bakomona ngo kwa likambo ya solo moni bakroire nango tant kaka nde moto ezalaka ennemi na bango mais biso awa tozoloba verité yango omona tozoloba yango mingi mpo ezala mpe balance oyo ekosala na bato oyo bazoloba lokuta na bango bazoloba ya solo bobangi ya nzambe yango ebandeli ya mayele soki olobi ke yo motu oza na nzela ya malamu me lakisa yango fo lakisa yango ozomona fo lakisa yango okobandaka kokritike na buzoba nyonso te fo lakisa yango biso tolakisi bino exemple ya foi nini oyo esali mpo ezala boye parce que bato wana bazala na bobangi ya nzambe oyo batondani bahaine oyo batondani na bamotema soki ya ndenge nini parce que bango bazokanisaka bakosala likambo ya nzambe na bahaine te kosimba te oza na haine oza boye ntango oya kosimba makambo ya nini tusa maboko na yo eza na makila makambo kosala oyo kokoka kosala na 2 jours okozwa pena 2 mois 2 ans ta mosusu 20 ans ezokende kaka ozomona yango bomoni lelo oyo mize wana ezosalama na nkamba yango bomoni mize wana ezosalama na nkamba ezwi ntango molai oyo ezwi wana ozomona ezwi ntango molai ekoka kozwa ntango molai ndenge wana te mpo eza mosala moko ya malamu oyo toyokaka toza na suka na retard parce que soki sikoyo olobi ke totya mwa énergie mosusu mpe tobongisa centre dake lelo ekomona bagroupe kaka boso bamonani baflitiste bamoni ke esalite eleki mingi na centre tika toya kobongisa moke groupe moko esepeli eke ezwi esali mwa nini tusa mais ezokokoka kaka te mpona nini bobangi ya nzambe esika bobangi ya nzambe eza te bokoki koya kosala mosala ya molimo te ntango bobangi ya nzambe eza te ozomona ntango bobangi ya nzambe eza te na mosala ya molimo baresultat ekozala bien te nayebi te aéroport wana lelo place wana sebotama titi ntango mosusu ozomona place wana sebotama lelo inauguration ya musée 2021 eza mpe na garanti te ke na 2021 wana ekusila mpo eza so mosika te kala mingi tala tokomona 2000 soki tokomona 2000 esili mais tokomona kaka ata mosusu libanda bosala mbango libanda esili bien bembe bapakoli peinture libanda ya vert blanc na libanda bakangi bafoto ale tokitisa moke otana eske na internet kuna bandimi yango oui bandimi yango bakangi monoko deja basi bandimi yango na internet deja basi bandimi yango bakangi deja monoko bazoloba susu te esi esili ya esili kaka bato bazalaka kuna ntango bakota bayebike kote moko boye te ma bachambre eleka ebele yo mpe ingénieur bachambre ebele boye alitonga bare koto tya rideau kote na bato bakendaka kuna te tya koto tosisaka eza mpe monene te eya monene te eza nde oyo bandimi bazosala eza ya koleka me nyonso te ezosala mosala oyo esengeli esala mpona nini bobangi ya nzambe ataka na paroisse na yo esika yo vandi soki bandimi oyo bazotambusa to tata pasteur to tata secrétaire tata dirigeant choral soki nani soki bobangi ya nzambe eza te
eza difficile pour le développement, eza difficile pour ba développer bo bangi nzambe za te yango papa Fumolongo alingaki côté la bakimbangise et côté la pe ba homme politique ya mboka na biso pour na to changer pour na photo za na bo bangi ya nzambe tukomaka. Donc, bolimbisa tazo benga za insister donc ndenge ba direct la kabwe ozomona eloko yango wana nakanisi soko olandi ba oyo bazokoma babikomela commentaire eza passe temps oza na besoin ya bato wana pe po ba kotsa ba négativité na bango et aider tant que expliquer bo aider ba oyo ya nzambe oyo bazo comprendre likambo ya papa simo kimbango na ndenge bien bozo makambo na lobby bo comprendre yango ke molimo yango moto komi wana ke ezali miracle bato basali yango bokoloba ke na ngola mususu pe soki buzoba ya mutu mundu eleki mi oloba na ngola mbongo na ngola po mbongo ezebele ezali zalaki aux États-Unis soki bo bangi nzambe ezate eloko esalaka ezate parce que po mutu azana ngo fo molimo wana na kati esala amona importance ya likambo za ko sala nde ya ko contribuer zomona bako kusangisa même basangisi bato nyonso mbongo baye wana mais soki oyo ya kati kuna esali nango te mutu akotyana te ya bomona lingoma na biso soki bomoni papa yengenda asali temple asali nzwa mitima asali babiloko nyonso esalami wana esalami kaka na bato baza na eloko te oyo atie omuke oyo atie omuke oyo atie omuke tozomisalela biso moko ozomona batemple mosusu eza na bayangola kuna eza gouvernement edaki bato wana mpona kotanga banini na bango te bapesi bango mbongo batongi université batongi baplace batongi soki nini okei bo otali pene bango bien otali pene bango bien mais oyo ya bato oyo eza ya bango mbongo euti na maboko na bango moko basali bango moko barealize miracle ya ndenge wana mpona komona ke ezalaka facile te eza facile te sikoyo yo moto ozalaka na 3 égale à 1 outi Europe ntango okita na centre leke bo okoti na kati ya centre osantaka ndeni oza fier ya omona onayi na centre leke yo outi na poto mwana développement oyo omoni kitoko mpena ndenge nini bio okiti na nkamba okei place balobi bilanga ya biso yango oyo omoni bazosaba mama bazokongo pasi mama wana asakola na ye me asaka boye asaka na kongo osantaka ndeni eske oyebi peke okosomba meme tracteur ya occasion choral de diriger sumbi tracteur to ndoza nango ba tracteur kuna problème ya mabele ku toza nango te toza na bilanga banda awa soki ti wapi wana bilanga na bilanga ozomona toza na bitabe eutaka nkamba ekendaka na Mexique ozomona loso oyo eutaka Afrique neto andata ozakina ba mkeyoka loso ya Ghana ezokala Ghana loso ya Ghana ozomona loso ya Ghana loso ya Ghana muteyaka bien basala nango tokosala nini o makemba eutaka nani nkamba ndenge namonaki kala mingi te esalamaki me na mwa nini ya moke me tobosana te toza na 2019 na 2019 teknologie nyonso makambo nyonso tokokosala yango me bobangi ya nzambe epai bato bana bobangi ya nzambe te ekozala kaka mosala ya pasi mosala ya mpunda na mosala ya mpunda mosala ya mpunda ya ndeni parce que bato bamoni pasi mpona esala leloko moko boye ekoki nango mpe ekokosala yango mais avant ekende kokoma na eloko yango eza réduit oyo azwi oyo azwi oyo azwi kozwa yango teke ezaka bapesi bakabeli ye te na baversion moko ya lokuta mosusu mpe aza ne maladi te akekaka papa afukami sikoyo papa tala koto ebo sikoyo mutu wana azoforce papa po bapesi mbongo moko boye po na traitement na nko parce que ye mutu atelemaka wana mingi asalaka pa mosusu te azaka wana soki efuti basalaire ya bato ntango oyo kozwa batechnicien esali makambo batechnicien
soki esili makambo bato esili kuna eke na bakamba baoyo batata paster mpe bateli molongo baza na basi na bandako baza na boye tout ça mpo bakansele bango mwa eloko mama fo basala mama opération docteur asengi combien $1800 kuna bokende siko bato bongo baza combien ntango ekoya kokóma na mosala ekosala mosala moke parce que gérer baproblème ya bato na bato baye na baversion ya solo na baoyo baversion ya lokuta esali ezongi nango ka ndenge moko énergie eza ebele mais ezozonga nango ka ndenge moko yango na bomoni soki avant okoma likambo ya buzoba ou bien avant okritike yekola soki oyebi te yekola ntango koyekola okocomprendre mpo na nini bato bazomona likambo miracle mpo na nini likambo eza ndenge ezali boye yo bakolekisa liboso na babisa esantinsani bato mpe bakozala baveka na mbongo me le mosusu mpe batia na bango te mutu mpo aya kosala likambo ya nzambe ase sakrifie nango fo acomprendre nanu likambo oyo intere nango mpa na ngai eza nini ndenge tomonaka lelo baarabe akosakrifie vi na ye c'est parce que mutu wana ebandaki kaka boye te bateye bachange ye ndenge akomolela makambo akomi komona yango sikoyo boye neti sikoyo bato omona golf eza sikoyo baflaire banini okanisa te ekozala facile tala bauti na etape yake akokota ye na kati ya place basambelaka na basapatu auti na esika yake akokende na ye kosuba na kati ya studio parce que studio wana bato bazalaka kuna te akoti na bastudio asali na mpe toilette na ye kuna auti na niveau wana sikoyo zwa mutu wana sikoyo tya ye na niveau ke fo arespecte flaire neti sikoyo baflaire eza kuna po komisa ye ke kotushe kuna te yebake kosimba flaire te koyerma na baflaire te kosala boye te donc ezali fo kochange ndenge ya kotalela ndenge sikoyo biso lelo bato mwendo ya afrique na poto awa différence eza nini eza awa ozomona soki bazwi biso nyonso balobi bon bino baafrikain bolingo ya na europe bon problème eza te bamemi baafrikain nyonso baye na bango na europe baafrikain oyo ya babiso kuna te ba RDC wana eza baafrika nyonso te basi bapays nyonso afrika eza ndenge moko te bazwi wana baye awa babi o RDC mobimba bolongwa boya na Californie par exemple balobi ali bamindele nyonso bokende kuna na RDC ina ne eza ebele kuna ekokoma lokola awa koleka kutu awa ekokoma lokola kuna ndenge ezalaki kodinda kutu parce que mentalité zomona tokozwa oyo ya awa tobebisi yango tobwaki yango tosali soki ndenge nini awa ezala komona eza na bato mobimbe koko moko azosala bafiziki na ye so amoi likasa alokoti yango atie na poubele azotambusa mbwa na ye soki asali salite azwi salite wana alokoti yango baza deja basashe mo batekana ntango azotambola na mbwa na ye wana ozomona mentalite wana yango wana sikoyo eloko papa mpola asali na bato ya ngola kotalisa bango makambo bakoma sikoyo niveau mosusu na motu awa comme ça ntango bazoproduire eloko basali yango avec force na kondima nyonso epuis bayebi ndenge ya korespecte yango bauti mosika batrace ezali histoire ezali oyo nazoloba eza te parce que natangi yango na livre nayoki yango soki wapi eza makambo nga na vivre olinga yango te yango na nde vérité soki oboyi yango sala mokili na yo salika mokili na yo parce que réalité eza yango wana parce que mutu mundu alaka ndenge wana soki amoni moninga asali likambo ya kitoko akoko akanda dalevili kaka bongo soki nde nalobi boyeko omoni nakangi deja na bouche deja basorti nyonso na bouche loba su nini sikoyo koloba sikoyo jomaka explike loba susu bon alongaka kuna di mon cher bongo est ce que sikoyo basalaka ndenge wana sikoyo mabe eza wapi est ce que so bauti na place ya kosambela na mabele salite tout ça bauti na temple bisika bazosambela ezodinda tout ça wana nini sikoyo boye sikoyo mabe eza wapi mabe eza nango te me alongaka kuna kasi pwani kafo ezalaka aye bongo eske basalaka ndenge wana bakotikaka ndenge wana te neti moswa bongo joma sikoyo kaka po fo lobango eske okotikaka ndenge wana te kaka po fo lobango kaka fo lobango kaka eske okotikaka ndenge wana te yo mpe lisusu fo kaka po lobango yo kasi biso nyonso tolobaka te toyebi tolobaka te eske tolobaka yo kaka fo lobango kaka
Et bon, ka point ni ka po feza ka yo. Point ni ka feza la ka yo ko fulo bang. Ngasko yo ko zupisanga kana. Mwana mbala na pisanga kanda pina wa zupisanga. Mama ya utana mwana mbala yo. Pisanga ce garçon, je m'énerve. Pisanga kana. Wa mama na okalinga makabune azo izo zigse. Papa linyo. Akasi mwana mbala lisusu de joma ko. Papa kasi longo na oka de. Oh, il a eu besoin de pisanga kanda. Est-ce que nga na bifona longo? Oh, longo na oka zo pisu kanda, longo na oka lukutala kete, longo na oka. Ah, pisanga kanda di. Peut-être na tala ka po na pese chance à changer. L'homme sur notre commentaire mais na woni kondiga les commentaires moté. Ah, mon pisanga kanda pena. Azo ma centre de ke azo bateke mboka na biso za nkamba wala za mboka na biso ba yindo nkamba to biki la kuna na nkamba. Oh. Est-ce que fufonga belle nante? On a sur azo zela. Aza mundimi mamela masanga. Aza na mulangi na yemo ya whisky kuna chana na nini kuna. Kwa zo critiquer Jomaka. Ngama kwa modi pisanga kanda pena. Mama, est-ce que moi masanga na ngane sila lobi. Te mususu etikali boîte moko wa ya masanga no mela kwa. Ah, chila ngwana ko na mela na ngai. Parce que na ndiba Jomaka openza alunga kuna. Mati nkamba mboka na biso nkamba soulard. Zomona. Parce que ko déranger bateau ba se sacrifier ba vie na bango na makambo yo zo zongo lokola neti na facilité ofande na kiti lala bo na sima. Allez, ozo lié makoso na soki ngulu liaka ngulu allez na masanga na yo pembeni mela masanga d'abord. Allez, tango zimwa tango ya ko se relaxer après musala okoti na YouTube ozo koma makambo. Ya mwana Juma mbalo Juma kapisanga kanda pena tuka vuma. Nkamba, mboka na biso nkamba. Toka zui konje ba pese mwa konje mwa mwana musala ale. Asombi biye wana kena nkamba zo ya mutu malamu aibo. Sula mela masanga. Ale azuma bidoma nkamba ina ma nkamba ebele. Tango ya mai. Papa telema tozana tozana biso utaki France, kuna papa utaki France bo telema. Ko yamba wana nyoso wana zo tamba ma kolongulu na pantalon ya bien, pantalon pembe mais atike zo ngoma bela ko jesa bela nkamba, atike zo na mo izango problème te. Akaso ko na ma nkamba wana. Ay soki moi bomisa moi 50,000 euros, soki 50 combien? Soki combien? Yana mille de bele. Abongisa soki moi soki 300 euros tintsani, pesi tintsani kuna, pesi tintsani. Fine. Azoka bien, azoka groupe na. Tant zonga boale, la mutu nkamba muta. Makamu so ba détail etaliete. Elo lekela ye. Soka mutu azo loba nesi na zo loba boy. Na mwana mbala pisana kanda pena mwana mbala. Est-ce que zo ba kinaki biso kaka nkamba pena kaka nkamba. Kuna mboga zo kufa. Mboga zo tikala na fulu. Biso kaka nkamba. Mais kutu musakoza na raison mwana mbala Juma parce qu'il est dans la santé na mlaki. Ezaki bangungi kuna bangungi moete. Kutu mwa ndiye mpe bampese ba fane na banga ya kutu mwa bampesa leki na chebo tuso na bangi. Ah, mina mona akoza ne bena raison mais alunga kaka kuna. Kwani kai ka nefo aloba. Alunga kaka kuna di. Sanga kanda pe mwana mbala. Donc on tant on a donc pas bon ba zebele. Ba wala ndi ba koma kai na Facebook na koma. Ana ibia ngobie mwana mbala nde azavu mazo comprendre malamu te. Mususu apesanga numéro abi Jomaka. Naza numéro ya téléphone benga ngai. Pona ko expliquer yo makambo benga ngai. Donc azana mwa niveau na yemo ya muke, na mwa mukili na yemo bo muka vivra boy. O makambo sérieux, o ko affecter ba génération na ba génération. Ozomona. Ba be ezawapi. Atu ba utina fulu ba bimi sikoyo ba komi ndengwana. Soko bo yambi même bakonzi parce que bakonzi à l'état na boso yamba pe ba yebiki bato basali bango moko to aider bango le moko te ba pesi bino pe lokumu bino lokumu nzambe ne pas jouer lokumu ba pesi bino lokumu nzambe na bino pe azui lokumu botala documentaire wana bino isami na cellulaire mais soko botali makambo eza na kati eza ko expliquer pour mona foi oyo bato bazana mingi bolongola keloko yake anangola mbongo mbongo te mbongo te bobenga bandeko wana ngola ko sebino bazo traverser ba période ni bobenga kuna boyoka bato bazo traverser ba période ezaka kwa yo fanda na France te oyebi makambo eswaka kuna place eswaka na France oyebi ba via bato ba kuna mais muto atala kuna Facebook azaka na Afrique na RDC na Kin kuna
azotalo na Facebook kaka aufanda na France aomona onire partout bamiele kweyaka mais na France kuna ezali na bato balalaka libanda bafazer même yo kutolala wana libanda mosusu alalaka na toilette ya bato na baignoire eza mbetu na ye ozomona mosusu aza wana aza na problème ya dok nana ebima te azobetaka na système assez tout ça banda akoma mais ewana epekisi ye te akosomba ji na sika te epekisi ye te alia ntango azolia na mpe matama mpe kweye epekisi ye te aza na Facebook epekisi ye te mpe po atya foto epekisi ye mpe te asala selfie boye akangami liboso ya Mercedes moko boye abeti mina veste moko ya bien ya cop master moko autaki wapi babien oni autaki Chine akitaki na baveste moko bazodefisa ale abendi mwa veste wana ensemble moko ya bien ya tie mwa cravate kitoko abeti mwa selfie liboso ya bato moko matama ekweya bato baza kuna bazomona ya bonga na ye bango bakayeba te bino bazomaka na Angola bazosala Angola na mbongo ngana okenda ngo fana na Angola mbongo eza kuna na Angola ntango kokoma kuna ndo comprendre ke bato wana basali miracle bato wana baza na kondima bato wana batie bobangi ya Nzambe liboso mpo basala oyo bazosala bato wana baza na botosi ya papa oyo aza liboso na bango soki papa alobi na bango tokosala bo bapesi ye confiance bayebi ke papa ntango alobi bo eza mpona bien na biso tala lelo mboka ndenge ekomi yango ezalaki liboso na baperiode wana barepresentant oyo bazalaki baperiode wana soki telema bamoni ke papa alingi mbongo esala mosala ya papa Simoki Mbangu baoyo baza na besoin mbongo ekota na baposhe bakini kaka kofunda partout ye azolekela makambo ye fo alongwa kuna koto mpe fo mwa boye omona mpo soki ye mpo ye azobloke makambo nyonso soki fo afungula miso parce que amoni bandimi bazokose sacrifie mpo batya mbongo wana mpo esala mosala ya papa Simoki Mbangu sikoyo soki bolalisi miso batie 200 ti ekoya kosala mosala basomaka 50 la mosusu 50 mute kobimako la mosusu 30 la mosusu mwa mpe 10 nyonso wana esali makambo moko boye kaka ya boyeboye kaka ozomona biloko wana yango na lelo oyo boye tomoni toza ndenge tozali ozomona preuve ezali preuve nauti kolakisa bino awa botali centre nakei ya lelo natindaki bespion te bakanga bafoto nimero ya moto akanga bafoto eza kuna na internet bobenga ye papa Kingambi est-ce que yo moto akanga bafoto ya centre nakei boye na boye kata wana akoyebisa bino ke wi ngamu te wana ezali nimero na ngai ngamu nakanga bafoto wana oyo bomonaki yango nano te yango oyo awa ozomona akoyebisa yo ke ngai nakanga bafoto wana nimero ya telefone na yango oyo ecentre nakei na biso mpe yango oyo ozomona na 2019 yango oyo centre nakei na biso yango oyo eloko echange eza te na polele kaka boye likolo ya zelo yo na poto adele kosambela oza likolo ya nsima le mosu eglize wana okei soki eglize ya bato mosu omona na tapi moko kitoko ta na televizio mosu omona kitoko mpena propre po biso toza na niveau wana mire na biso na sikuta mire na kota nsima kuna mire eza salite mire eza salite bambula ebetaka tusa mire nayebaka na ba 87 88 tokweyisaka mire wana maboko mire oyo eza na kota cimetière parce que na ngambo ya nsima kuna cimetière ya Kasavubu eza wana po totonga mire mosusu tosala banuit blanche kuna na Koreki tokweyisa ngo na maboko te mesi elimbaka makasi na yasi banda totonga yango ezaka yango moto eza wana yango wana totindiki kwei bana Koreki totelemaka boto saba oyo bayebi ozomona elelo ti lelo yango eza nango wana na zelo likolo ya zelo yango wana ozomona yango wana eza nango wana eske eloko nini ezanga soki mbula ebeti bato bakokima ozomona na ngambo mosusu mpe ya bandeko mosusu mpe ezalaki te kaka ndenge wana ndenge ozomona awa ozomona ezalaki kaka ndenge wana yango oyo ezomona awa kati ya quartier motu 2016 mbula ebeti tala mai asuni otali bobi ozomona nkele
2016 ezalaki yango 2016 ozomona ozalaka nsima boye kaka donc voilà yango mosusu okoloba koka nango mpe echange nango ata yango 2016 yango ozomona donc eza wapi ntango wabi sikoyo tolongwe kuna tokóma sikoyo etape mosusu tochange etape moni heureusement ndela asala bakamera lelo oyo yango oyo bozomona wana ndenge bozomona wana eza te parce que bazalaki na mbongo ebele mpo mbongo eza tellement ebele na ngola so okotika na ngola ozwa mutulukuta mutu akosa o te eza na bato bandeko baza kokemba na Rwanda kuna okokomprendre te oyo esalami wana eza miracle mpona kolakisaka ntango bato baza na bobangi ya nzambe nalobi te ke ntango bato baza basaint bato bazanga masumu te ntango bato baza na bobangi ya nzambe e bakomprendre ke mpona kosala likambo oyo fo tozala na bobangi ya nzambe ozomona tozala na bobangi ya nzambe e tozala bahypocrite te ndenge toza na bandeko na biso ya 3 egala na ebele ya bahypocrite bango nyonso te oyo lelo oyo kotiola bie kosala nde babengango ene ekoma eloko moko officiel lelo eza na bato ebele basolaka susu te parce que ye aza moto abibima polele boye moto ya 26 mosusu kuna babibima polele moto ya 3 donc eloko ebara bango ezalaka makambo wana parce que ye azalaka na 3 ezalaka na 26 ozoma eloko wana ali place ofandi me okomona abetaka miziki abetaka mpe soki grosse pièce soki ayembaka susa mais aza na ba haine ndeko na ye wana akendaka so na ndako wana te eloko yampeshaka ye kaka mpo bango bazalaka bato ya 26 to ndenge nini yo olingi kosala mosala ya nzambe ezwa succès ekozwa succès te preuve yango ezolakisa bakoya pena na bakarto ya bambongo baye kopesa yo ndako mobimba mbongo bazwi pena Donald Trump balekisi na kana bino bato ya kote ya 3 bazosufrir mingi de Donald Trump ale zala na ngamu na bango Bill Gates zala na ngamu na bango Warren Buffett zala na ngamu na bango Obama mpe mpe utakuna ale kende kuna ekozala kaka ndenge moko ekozala pena ke donc nani Donald Trump abimi pena bopale 500,000 na ntinsani ngo na mécanicien abima pena boa moteur ebebi babongisa moteur combien moteur eza $100,000 camion wana mobimba nango ya sika na sachet pena ekozala nango ba $30,000 mais ye abosani azobisaki moteur ekosenga $100,000 mpo abongisa ngo omoni oui aza na raison na ye babimisa $100,000 babimisi $100,000 bapesi akei te omona niveau ekochange yango wana nde makambo baoyo baza proche bayebi ke réalité ya makambo eza lelo yango oyo donc yango na bomoni tolobaka kaka lere nyonso ke aussi longtemps bapapa na biso bakozala ya kokangana te développement na biso mpe ekozala na niveau oyo esengeli ezala te parce que eza contre volonté ya bapapa papa Charles alobaka ngo awa baza incontournable na sens ni ke soki bango bakangani eloko moko na volonté ya bapapa nde c'est babiloko lokwana neti baconstruction boye bakozwa babi ale papa Charles mutu aza nai papa Simon kianga na koloba ale papa Charles nalingi yo fo kuna fo sala boye ale papa boye yo na likambo ekosala force bokomona babiloko nyonso ekoma biloko pamba mais lokola bato bacreye ke bapapa bazala ya kosepare boye bazobeta mpe maboko tozalaka na freinage ya boye tokokende esika moko te yo banokontrole kaka oye ingeta olinga te biso kaka nsima na ye ozalaki na 10 ans okomi na 20 ans ingeta ozalaki na 20 ans okomi na 40 ans biso tokokontinue kaka bolinga te okomi na 60 ans ti ntango oyo wana banaloba oyo mongongo makasi oyo nekomi oye oyo bale mongongo ezokitaka kaka 85 ans ti ngonga na yo so ekoki wele otiki mpe eloko te soki nakosi depuis tobandi ti lelo combien de temps 2012 2002 2019 17 ans non anniversaire nango na octobre awa 17 ans centre ndenge kaka ezaleli
tout le monde a biloko mikemike bozomona ezaka tout le monde a biloko mikemike bapakoli ka peinture bapakoli ka peinture bazwi kaka basisi kaka na niveau mpena falaki tozalela ozala niveau na te ezalaki mpena kelobi europe me bayokani babi ale tolona tobokola totinda 200 tracteur eza faisable 200 tracteur ekiti kuna biloko bakongo eza su te tika biloko wana kongo botyaku mopanzi kuna ozomona eza faisable me okomona mutu ale bauti kosala nzembo moko boye kuna ale azwi mpe nzembo atie mpe mpo nzembo moto ezoloba makambo nyonso botika botya nzembo wana nzembo wana moto ezosisa makambo ye jomaka azoloba bongo yo osaka na makambo ya nzambe ale nzembo wana zoteki wana batiaki nkolo wana tiela ye nzembo wana mpo acomprendre nano bien ozomona biloko wana tozomona makambo oloko eza makambo ya maseki eza makambo ya maseki te yango papa fomolongo babaki qui vivra verra qui vivra monera ozomona soki oza na vie toujours bomona yango sikoyo ozomona neti bozomona boye baréalité ya misala oyo ezosalama na baoyo baza na bobangi ya nzambe na mokoto kuna mosala mpe bandi yango wana ekole ya miziki wana ezotongama bokomona ngo lokwa flash ekopesa mena pa mala moko esili bobangi ya nzambe place base likambo okanga lelo likambo ya bobangi ya nzambe eloko nyonso oyo ozosala balobi te ozala se moto azanga masumu me bobangi ya nzambe très 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 important kokonfondre kozanga masumu na bobangi ya nzambe eza bilo mekesi papa mfuma longo lobaka soki bolandi ngai bakofinga bino bakoloba na bino ndenge bayini ngai ndenge mpe bayini bino soki otambolaka na solo kasi soki otambolaka no hypocritement bato bakotala ya aza moto pamba bakomona kaka boye kasi oyo aza na bobangi ya nzambe ya solo moto wana akozalaka ndenge mosusu ozala différent e makambo no mpo ozosala ozalaka différent ozalaka différent siki bobangi ya nzambe eza na kati ekeba na moto oyo azosala likambo oyo papa simoki mbango alingi ye asala soki otelemi liboso akoekraze yo okokomprendre te bato ya zuwa mpo mutu mwindu likambo na zuwa eza na ye bongo mpona nini kasi ye kaka ye balonga ntango atuna ye raison apesi mpe raison mpe ya bien te mpona nini zuwa kaka yaki mutu mwindu zuwa kaka ozomona na makambo nalobi awa oyo amoni ke nalobi lukuta yela ngai baversion contraire ya makambo nga nalobi kolobaka ate kaka taye kuna alati chemise ya carré carré di alonga kuna dina babretele na ya rouge esi wasalaka ndenge wana taye kuna na missionnaire kuna asalaka bamission kada studio bien ndenge wana de alonga kaka kuna de alonga kuna ngai apisanga kanda litaye kuna de ngambe don sina ye azofina vraiment okofina nga ndenge wana mais oza na barigma te yaka na barigma contraire soki baimage ezali yaka yo joma kolobaki boye tala awa vi nombre oyo tozali na yango awa tala mosala ezosala yango tala awa tokompare yango tomoni ke yo okosaki nga mpe babi oui ayaki na raison ko nga nde nasalaki calcul mabe ko voilà comme ça éclaircir bato mais oyaka tala kuna na chemise na carré kuna longa kuna adi si basaka ndenge wana na micro na ye kuna micro yango mpe eza micro ezomwana mpe micro kuna lokola micro moko boye eza kuti bakomani na micro wana ozomona wana lobaka biloko moko apampambaka ezanga sens ntango tala ye kuna yango atiaka video yango lobi kaka bato bazotala kuta ebelebele ndenge wana alonga kaka kuna nga mpe yanga kaka kanda di alonga kaka kuna amona mbala alonga otalaki video na jomaka atiaki ko obike na ngola centre golf ko mystique oyo atalaki wapi video wapi nga bajwa nga pisanga nini mabe omwana nga papa ozoloba me nazokoma mozoba te otalaki bi otalaki te bon na chak neti natala me natalaki neti natalaki te donc otalaki bon nga eske nga atalaka banini wana sikoyo atie mutu na position wana kayebi ke alanda ajoba te ko mosusu ale avandaki na ordinateur azolanda miziki na page ya jomaka azolanda pena azolanda miziki pena azoka bien sikoyo baye kotala ye ayoka soneri kuna afongoli abosani kostope ntango akie boye kuna ale banzembo ezobeta kuna toyoka na suka kuna jomaka wande oloba
soko sepeli na video oyo papa oyo azolo bakuna neti ngonga jomaki ngai nakanisaki yo taka bano pena ngai na komba bano mutu bazotsaka nga papa bana wapi yo otalaka ye no nga eske ngai natalaka ye me yo tie ngai nayoki kuna mongonga jomaki ezolo bakuna yo tie moni azanga makambo koloba ebele bazanga babatamaka neti misusu bata misusu bakotalaka bazo babatami ngai nakana papa otalaki video atiaki lobi mikolo eza video ya bien pena otalaki ezaka ya 3 te même ya 26 ebele to afandi makambo eza te ya bien internet aye pour motema mozebisa ye ke oyebi juma mosala moko bien en tout cas benga ye pena solo na eloma na ye pena en tout cas continue alonga kuna akanso ndenge na talaka ngo aozwa motu makasi alonga kuna obenga na ye aya okanso ndenge na talaka ye moye mpona nini motema likundu ya moto mwendo yango wana toza ndenge tozali mobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele likambo okende yango yango wana right? ezali ya bino Marlène Mbunga na Luamba na video oyo tokolakisa bino na banda boka kosala yango boreussi bosala ndenge bosali awa donc oyo ezali miracle bato balukaka miracle na bamona donc miracle yango kosala makambo yango ezali impossible misala oyo ezosalema awa na temps oyo ya mokuse ndenge mosala oyo esalemi papa eza eloko mosusu te eza miracle baimage ya suka eloko moko ezosanza awa eloko moko ya danger kozala awa sikoyo tozali ozomona vie nango ya likolo donc yo momoni oyebi ndako yango ntango ndenge ezalaki mona sampa yango ya kala ndenge ezalaki na niveau lelo ekomi donc babuki tout donc omona biloko nyonso okita au fur et à mesure mozomona nde bazobukabuka nyonso oyo donc il faut babuka nyonso oyo kokwea mpona baluka basala église moko awa ya étage ekozala 2 étages mpona bato nyonso eza théâtre te mais eza baréalité botala lelo tozali na le 28 bien le 29 le 28 ans donc or bango baza na posa mpo basala eloko moko ya 2 étages donc lelo tozali na sikoyo toza na août do tokombia na mois de septembre donc baso basala eloko moko ya vite mpe yo moko ozomona do marathon bato balobi nde bango mo bazoloba do marathon moko ezali awa ndenge moke te donc soki osali erreur donc yo nde moto etikali donc oyo nyonso eza liboso ezali vide place wana tout donc ekozala dale bakotia yango badale ya mike mike makambo so nzambe aza liboso te moye makambo esimba ya te mpo bulo moko ezali ya kosaka yango te awa nyonso place bafafandaka nyonso ekokweya yo mo ozomona do nde babandi awa oyo nyonso ekokweya objectif ya papa mpona centenaire ezali asepelisa kaka na ye omoni baovre so kosalama abuki vila na ye abanda kofanda abuki bastudio asali motumu ntango atali ndenge lupango ekezalela ala longue amoni ke non feture ya ndako oyo ya kala nsampa eza ya mabe yango amoni ke alobi asala eloko oyo ekezala kitoko koleka mosala bo soki 5 chantier boya nango so 6 chantier to 8 vraimen bo 6 yango te 8 chantier nde sekesila parce que papa alobaki na biso ye aza na kobanga te oyo asengaka na batata na ye azalaka sire lokola biso mpe toza sire na tata na biso donc nyonso tozobanga te parce que papa malongo aza nzambe mpe tiko eza ya ye mwana na ye alobi aza nde na bobangi te bongo biso tokobanga kwani mpa toza na nsima na ye
Jomak na Kimbangu 21. Soko sepeli na video oyo, te olingo tala ba video mosusu lokola oyo. S'abonner na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuno ko raté le côté ba message à papa de ngenda, musique kimbangiste, ba kilt. Makamwa ndenge na ndenge oyo ko lendisa kondima na yo, s'abonner na page na biso ya YouTube. Kuna en tout cas oko sepela oko mona makambo mususu nano mona te parce que biso a to la système ya